Mesdames et messieurs, et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission de votre choix. Ce soir, Double Honneur reçoit pour vous un grand homme de Dieu de la place que vous connaissez. Il s'appelle le prophète Josué Kabengele. Avec lui, nous allons partager un très bon moment à travers cette émission Double Honneur pour vous permettre de découvrir ses performances ainsi que son parcours. Alors, sans plus tarder, je m'en vais déjà pour recevoir notre invité de ce soir, à qui je dis bonsoir, prophète Josué Kabengele. Bonsoir, mon ami. Vous êtes le bienvenu dans cette émission Double Honneur. Merci beaucoup, c'est gentil par la grâce. Ok, merci, et prophète Josué Kabengele, Bandeko Ebele Bazali Kolanda Biso. C'est vrai que vous faites partie de Basali Nanzambe, au Bazali Kosala Mosala Yanzambe, Makasi, pe Bazali Sala lokumu ya mosala ya nzambe mais ebele pe bazalaka na posa ya ko découvrir mwa ndenge yo bandela pe ndenge yo salela pe ndenge yo salaka potino lelo to yamba ona Double Honneur. Alors mekana ko ebisa biso prophète Josué Kabengele avant comme prophète Josué Kabengele ozalaka nani et puis outaka wapi circonstance nini salaki ondima ko salela nzambe lelo obengama parmi basala nzambe peto yamba yo na Double Honneur. Oui, nazalaki kaka frère lokolo bandeko nyonso e babandaka nabotama prophète te nazalaki frère en Christ nayambaki Yesu Kristo lokolo ya mokonzi mpe mobikisi na ngai ezalaki na campagne moko esalamaka na bandalo dans l'époque esalama na Kaluka biso tovanda na bandalo campagne eza na Kaluka na quartier 5 quartier 4 plutôt nde bainvitaka biso. Voilà. Témoignage. Mon père spirituel, il s'appelle le pasteur Jean-Marc Moto. Voilà. Il est Moto à Salaka, campagne, il y a témoignage. Voilà. Témoignage, il y a la magie, il y a la magie, il y a bon le motema, il y a Nzambe. Alors, bis il y a des jeunes à l'époque, des jeunes noirs, il y a des gens qui malgré cela, toujours une invitation à Tokyo. Quand on a accueilli, on est parti à Wana, on s'est converti. Na nimeli Yesu Kristo lokolo mokonzi obikisi nanga na zui encadrement ba fermissement na zui encadrement batema mai batema esprit et puis na banda ipena frère Bwenza yiba aneni ni prophète tozali na 91 ondimeli Yesu comme obikisi pe mokonzi. Mais alors avant ozwangolu wana ya kondimela Yesu comme mokonzi pe mobikisi ozalaki ko rêver nini na vie na yo okoma nani osala musala nini et puis est-ce que réellement oza mwana ya Kinshasa obotami na kin okoli na kin ou bien outaka bandundu outaka Kasai outaki Kisangani tio yako ya na Kinshasa meka ko yebisa biso moke voilà na botami na Kinshasa okoli pe na Kinshasa tout à fait. Alors yambo oye ba kenzamba tia iloko na ekati na yo ozala ko rêver ozala nani homme politique chauffeur, oui, mécanicien, ton ami. On a une politique makasi. On a une politique, la salle politique, la salle relations internationales. Voilà. Donc on a rêvé un grand politicien. Ok. Ouais. On a une université ni nous qui nous apprendre. Bisika aussi les sacs. Na baneni. Na 2000 déjà ba 2002 en tout cas na pouvoir calme. Ah ok. Ok. Alors, malgré Bazel Nayo, au commandant homme politique, mais force et destinée et même yo na osali lanzambi. Tant aux yeux appel au service, ni nyango est convaincu qui yo que si et seulement si natika makambu na ngana bando sel lanzambi. Na ju appel au service avant. Avant na kende na nini na comme on na université. Université le roi la lingaki trop politique. Na lingaki makasi, mais na université. Vous avez appel au salité, mais appel au service. Non, appel au service, dans le 94. Au bandi au sel en Zambie. Dans le sel en Zambie, le 94, nous avons servi en Zambie déjà, étant berger. Dans l'église. L'église, oui. Tu vois, il y a l'église. Mipé. À l'époque, nous avons l'église. Pasteur Jean-Marc. Allez, évolution, ils ont l'église, et puis ils ont mokano. Au bando sale la ye ozala suna salo boko ya père spirituel na ote betela biso na moi lisolo c'était comment? Non ils allaient que ye a voyager qui tant il a voyagé on a ngombe tikali na babongo na biso et après to bandaki on appelle ya ko ya wana
parce qu'il y a voyagé à Tiel Biso de Ngomba. Vous avez à peu près combien de personnes? Vous avez à peu près 3 personnes. Bobandi ko kamba lingomba. Tono kamba lingomba. Mais ils ont qui à partir à Wanande appel au ministère na mano qui ma mission, ma voyage missionnaire. Voilà. Ma voyage missionnaire na bazo ya manga na ke matadi na ke boma na ke ba Brazzaville na usa musala ya Nzambe. On a besoin de travailler na trio bino misato. Wana na trio. Entre les après, une expérience. On a une mission, un voyage missionnaire. Un voyage missionnaire, qui se retrouver dans l'église communauté Flaming Fire Ministry. Quand na Kinshasa? Na Kinshasa. Na baneni? Wana na 99. 99. Au bandi ko evre kuna. Voilà. Voilà, pasteur assistant. On a toujours berger ou bien les kaboya prophétie et comme ça. Kaboya prophète. Voilà, bien la communauté Moussa Nzambe déjà. Tina ok ma mission. Nazada prophète. Ok. On a eu une église ou on a pasteur assistant. Mais pour ministère nao e banda ko sala nani yango tia maboko asaka yango pour ezwa onction et kende pe ko sala misala ndenge zo sala. Bishop Jimile. Yemta sakanga. Ye père spirituel na yo. Ti ala père spirituel te mais aza mentor na. Alors rebelle ba Olanda biso bazolinga vraiment ba yeba vraie identité ya prophète Josué Kabengele. Nani yango aza père spirituel na yo. Père spirituel ngai eza pasteur Jama Kimotomone na lobi. Voilà, pour le moment aza pas Kinshasa. Aza Kinshasa. Mais sikoyo wana na cadre père spirituel na cadre yem pa gagner nga dans le Seigneur. Voilà. Maintenant on a évolué dans le ministère. Oyo ayeko na ko adopter le rôle de père ministériel na ngai. Le rôle de père spirituel azoki relève wana. Parce que naturel le rôle moi l'éthique. Voilà. Relève voilà c'est le pasteur Sinaï, Dieu donné Sinaï. Voilà. Yemutu azoa sikoyo père ministériel na ngai. Alors, nabane wana mu pepe ya prophétie ezalai makasi. Est-ce que okoki kotanga ba kombo ya ba prophète mibale ba oyo bozalai ko marquer époque wana tango yo ministère na o prophétique ezo sala bango pe bazo sala moi mu pepe wana ezo mema implice na libota ya Nzambe. À l'époque wana mu pepe ngana o sala ngo maintenant na yebana été. Voilà. Non na yebana été mu pepe c'est na ngoka police tout ça ba prophète mon jeune prophète mais to bimanga na TVT mais ça ba o ba bimanga. Basala musala Nzambe ba époque wana. Mais biso pe tozali dans police. To sala impact moko boye mais impact ngo yebanité. Limité. Voilà. Vous allez voir l'église na bino sala impact. OK na ba mission, ba voyage missionnaire mais to yebanaki penalonte. C'est vrai que ozala qui convaincu que Nzamba benga ki opo salela e mais ko kabwana na vision oyo bazala kanango dès le bas âge ezala moi passé nini yango Nzamba salela ki yopo okabwana na vision na yo ozala ko révéler le ozala ta homme politique o abandonner yango totalement otika la focaliser na ko salela Nzambe et puis na ko persévérer malgré ba obstacle ti lelo ozali ko koba ko salela Nzambe na oyebisa biso c'était quoi ngai na lobi boye nazali pena na souci ya kozala un politicien. Voilà. Mais yango te mutu ezali pena appel na ngai. Appel na ngai ezalaki nazala un prophète. Parce que na ko sentir déjà mbela wana. On a selon destinée. Selon destinée na ngai. Alors na mona ke mo pepe memi ngai nazala musakoli. Parce que la Nzambe est un prophète. Voilà. Alors yango mona ke na se séparaki na vision o ya kozala politicien. Après avoir causé ma conviction wana. J'ai ma conviction que je suis vraiment appelé de Dieu. Na benga me pa Nzambe na sa ela Nzambe. Na benga mana za la musa Nzambe. Na benga mana za la musa. Donc le quoi na benga mana za la musa. Na mona ke na roza na ke na distraction za la politicien. Parce que politique est on peut l'art de gérer la cité. Alors on a zo gérer l'église. Merci beaucoup. Motuna mususu ezali boye. Tant ozwi initiative ozwa œuvre divine o implanté yango ozala numéro 1 ya komema vision oyo Nzamba pesaki yo o intitulé kombo ya etonga na Nzambe royaume des solutions yebisa biso inspiration ya kombo wana elaki ndenge nini et puis début ya ministère wana ezalaki ndenge nini obandaka yango na commune nini
ba moment nini yango au passage ba moment dur en quelque sorte na ba moment où est qui favorable pour na yo na débit à ministère non. Oui, dans les temps difficiles, ministère du royaume de solutions, c'est Dieu qui me l'a donné. Après ça, révélation, na mangenge. Voilà. Atali sangai, batu bazo ya ebele na vallée moko. Nga zo zo batuana na okotsa bango, mais sika moko. Mais sika on ezaki na banderole moko ezaki likolo. Banderole na bakomaki royaume de solutions. Voilà. Nga zo zo bakakatani. Aveugle na zo batalolenge kani na okotsa bango na kata royaume. Voilà. C'est la vision que je te donne. Royaume wana ozo batu o ba ozala ba problème. Kota wana kata royaume. So ba koti na royaume wana ba ozo solution. C'est ici que la banane église wana royaume de solution. Maintenant on a ba temps difficile parce que je me rappelle encore na CA place to komi chiko actuellement. Za mazomi sika sur place en haut parce que commune ya Bandalunga. L'église na commune ya Bandalunga. Na l'église donc na zuka en face le pas en face là. Voilà. Dans la bande église na bana mke baza so ba 40 personnes. Ezena bane nini? Wana na tant na bandi ezaki na bane 2012. Voilà. On a bandi église royaume de solutions. Voilà, na bandi église royaume de solutions. Alors début na ngozala yindeni, c'était facile au tei mutoyer ou bien moi ba difficulté zalaki. C'était pas facile parce que la vie na bana mikebele. Na bana mikebele mikolo ba yaki so na côté bon ba yaki ta ba 13, ba 20. Wow. Donc on a souffert makasi. Donc l'église bandaki wana. Tant na bandi penezaki na kata souffrance bonheur na ko sauté. Voilà no TVT lo monter il faut gagner ba âme. Mais pour mutango pas il y a problème. Nazo beta munda ngamo parce que je suis bataire. Voilà. Ngamo na yimo beti munda. Moyembi cher na église yaki munda. Voilà. Donc ngamo na ba lo yembi sangamo le sous modérateur ngamo le sous prédicateur. Diversité à parole. Diversité à parole. C'était ça. Alors, malgré les obstacles, malgré les difficultés, ni n'yango zala comme motivé ou abandonné. Parce qu'on a vu aussi d'autres gens, bandits. Tout début était toujours difficile, mais c'est la détermination et le dynamisme yango de sala kamuto atteindre l'objectif. Motivation na yo ezalaki nini pour abandonner tes œuvres divines wana oyo ezalaki konyo kola on a débit. Ti lelo ezwa vie. C'est la vision. Nzambe mtabenga. C'est la vision. Quand Dieu donne une vision, quel que soit l'obstacle au bout de la vision, on a tonga arche, APC vision. Voilà. Si nous avons tonga arche, on va critiquer. Après l'obstacle, on va mettre Dieu à rêver ton état et l'on va tonga. Mais nous avons une détermination et on tonga arche, on a tiré la souka. Voilà. Quand Dieu m'avait donné la vision de ce royaume de solution, déjà, ils avaient une vision peu importe l'obstacle, j'étais attaché à ma vision. Voilà. Un jour, vision, qui est partout dans le monde. Vision royaume de solution, l'autre, ils ont installé presque déjà toujours qui est dans Bamboka. Voilà. Na Brazzaville, ils ont installé dans le royaume de solution. Na Lubumbashi, ils ont installé dans le royaume de solution. Na Kinshasa, tous ont déjà 3. Donc, tout ça pour avancer petit à petit. Aujourd'hui, Rome de solution, tout est né, malé, toujours même, partout dans le monde, pour ça. Mais ce n'était pas facile, na tika vision. Donc, j'étais attaché à la vision. Vision, on est tellement makasi, on attaché à nous. Peu importe ma pépé, na eko leka. Mais pépé loba nzamba benga ngati loba nzamba pakola mafuta loba na yoka nzambe te mais loba na yoka ki nzambe pe nzamba lobela ngai moyen na ki mapena vision na ngai ezala vite. Merci beaucoup, prophète. Fidèles téléspectateurs, je l'ai toujours dit, une opportunité ratée, c'est toute une destinée hypothéquée. Restez scotchés pour découvrir le parcours ainsi que des performances de notre invité de ce soir, que je vous rappelle, il s'appelle le prophète Josué Kabengele de l'église et royaume des solutions, prophète Nazonge Panayo. C'est vrai que na débin koko soué salaki.
ozalaki na persévérance, ozalaki toujours ko croire na vision o nzamba pesaki yo. Mais nini esalaki difficulté o ezalaki ko se présenter, ezalaki écraser, église e banda ko impacter et puis au côté na monde ya média Kinshasa, Congo et lobelela pe prophète Josué Kabengele ezalaki na circonstance nini? Non, mais nga nazaki convaincu nango déjà. N'appel nzambe nazaki convaincu. Tant on a ko petit à petit, à un moment donné Dieu m'a dit il faut na banoleka la télévision. Voilà. Nga na leka la télévision na sentiment, nga na leka pena na yoka nzambe imsana. Atindi yo kende ko leka la télévision. Voilà. Après c'est la instruction, oui, ça va chama ina TV. Nga na tricha mutu. Voilà. Donc c'est votre identité si je comprends. Mon identité, on mona rayon, on a ba miracle ya la. Parce que mon ne toujours pas de garder la table, on va tout chama ina TV, tu vas monner le le salamité. Il est au mot de salami. Donc aux Olanda po batu ba bara chama ina TV. Mais nga na yoka te la nzambe, ça na lo chama ina TV, pas pesa la sinwana sala. Angiologie. Oui. Prophète yebisa biso. Ezalaki ndenge ni tanzamba pesio ndingisa oleka na télévision. Partenaire nini apporta qui garant pour na kofuta télévision. C'était pas facile. C'était comment meka ko bete la biso le solo. Obi na kutana na isa témoignage na lope sapé. Oui oui. Moi na nga moko. Abenga a invité fiancé na copain na. Parce qu'à l'époque ba partenaire ba là. Voilà. A invité copain na. L'église. Na église. Copain ya na église. Nga la salle jusqu'au dans la salle appel wana na télévision. Dans la salle appel à la télévision, copain on a le but je vais te soutenir. A fouté lingaïn 2 mois. Dans la chaîne. Bien sûr, ça fait partie à parcours. Voilà. A foutu 2 mois à foutre la couleur télévision. Né na bandi wana message na yaka na ngo nzama pesa ngeza Achitofel. Des années baneni. 2000 combien? Quand bandi wana ba 2013. Ba 2013. 2013. Siko message wana yaki nango nini ezalaki objectif nango. Obi apport nango na peuple de ezalaki nini? Oui. Achitofel mutem mabe bonheur na zo biso Achitofel mutem mabe. Moi, je suis allé mission pour nous on dit ma bonheur à l'occasion de rien. Aboyineka. Aboyineka yoka aboyi abi bonheur à l'axani na. Tema ma beza na Congo. Voilà. Na lobelaka Achitofel na lobelaka trahison, na lobelaka jalousie, na lobelaka haine, na lobelaka méchanceté. Voilà. Esprit. Oza ko message oza ma pesa nga de base ya ngwana Achitofel. Eza ki mo pepe na kin a osa na te. Ezalaki pe message et même qui peut ba brebis na kati église ya royaume des solutions. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'on a banni la couleur on a banni église ezomata. Église ezomata. Petit à petit. Quand on a petit à 2 mois na moni ba tante comme ke libanda. Voilà. Église Église comme ko impacté. Église comme ko impacté. Ozo ko ba toujours na message wana. Non comme oui, message à Achitofel na zango. Tilelo na zango. D'ailleurs pour tourner na zabo na zo zonga na ngo sous force makasi. Donc na zo na ngo sous force makasi donc na zo annoncer déjà battu. Donc na zo na ngo sous force makasi message Achitofel. L'esprit d'Achitofel. Motema ma jalousie, haine, méchanceté. Vous comprenez? Les gens na Congo na biso. Merci beaucoup. Parce que très jaloux. Mutaro linga muta avancé, mutaro linga bonheur na hote. Bonheur, ils ont la battu au bateau télémélo sans les savoir. Ils ont la battu na beli à maladie, na bela maladie, bonheur yoyebi. Bateau ba kino pansanga sango libo, mais ils ont ba pasteur. Non, tout non peut me tourner en la rubrique vrai ou faux. Bateau pasteur ça ba pasteur. Est-ce que yo za pasteur? Muninga na beli. Est-ce qu'il faut que pasteur sango libo? Prophète Josué na kotuna mituna na rubrique na biso vrai ou faux nazo kobana yo mutuna mususu ezali boye. C'est vrai que message wana TV impacta qui influence qui peut bana na nzambe baya ko luka solution na église dite royaume des solutions. Est-ce qu'à l'époque batu nyonso oyo bayaki na royaume des solutions quand on voit la solution tozo mona réponse ya ba problème bazwa qui peut solution ndenge église ebengami na kombo ya royaume des solutions? Tout à fait. Kasi yango ne mutu sango comme okene bongo kuna solution zo pesa. Bakoka ba otambola. Aveugle bazomona. Bakakatani. Ba miracle ezalaki tellement bonheur na degré moko osana te. Voilà. C'est ainsi que l'église sango zo kende sango église zo kende bongo parce que mutu amoni miracle ke peta lisolo na famille na bango. Bayebaki mokakatani. Donc mokakatana tambo na famille. Ba baoya na famille mobile. Sikoyo prophète Josué Kabengele depuis obandaki ministère na yo tilelo na ba miracle nyonso Yesu Christ nzambe azali ko sala à travers yo. Quel est le miracle o esalema na misu na yo et paté yo yo moko et puis et motiver davantage o kobana osela nzambe?
ba miracle eza ebele salama ya makasi et patinga miracle comme ça miracle nyonso na za na étonnement parce que nga moko izaranga te mutu sala za nzambe d'après miracle il faut na za na étonnement moko bona kam voilà mais na ba miracle nyonso za na miracle moko pene me manga na somo na mona nzambe makasi eza miracle ya mwana mwasi moko azalaki ze munolo ya apolele voilà bayaga na epina munolo apolele ape maraboya pour na ina image wana te mais je crois na ba émission ozoya to rola ça mais batala ngo déjà na émission na ngai voilà mwana mwasi wana munolo apolele munolo ne kanga et ça la chair de tout miracle mutu azalaki zengi azala malforme moko pour azoli très bien moi les miracle ne comme ça makasi. Merci, c'est vrai que le ministère prophétique, les lots, bafo bakote belé, bazali ko ternir image nango. Ba bon souvenir ni nozo garder na ministère onzamba pesio prophétique et puis ba mauvais souvenir ni oyo zanango etigala gravé na mémoire na yo na ministère prophétique na musala ya nzambe oyo zali ko sala. Mais bon souvenir ezaka ke eskanza majwanga. Voilà. So na kanisi eskanza majwanga lelo kombo ezalaki te. Lelo oyo na mokota na bisika on a kanarate na vinanga mais nazo kota ngo à cause du ministère. Voilà. Ozomona ta nazomona nazomona ndenge nzamba azomemanga et ça là ils ont un bon souvenir. Ils ont un bon souvenir na tamboli na mboka na tamboli na monde ka na ministère. Ils ont un bon souvenir pour nga. Ba mauvais souvenir ezaka ka na benga pasteur mora hôtel à l'église nanga. Ça c'est vraiment le plus donc mauvais souvenir na ngwa. Voilà. Wana na ko bomba hotel. Na benga pasteur mora hôtel à l'église na ta na ba na ko tanga kombo te mais so la émission ayibi ke za yem tabimela nga destruction. L'église. Aya l'église na nga hôtel na tike l'église mais akumba ngai pasteur assistant. Ba collaborateur. Ba yembi. Akumba na ba partenaire. Donc c'est ça là passe makasi so nazaki mutu moko na benga matena ngepe na lâcher. C'est-à-dire à l'époque wana tant il y a juinga bon zo wana bandel musala zéro. Voilà. Na bandel musala zéro c'est exactement mauvais souvenir nanga. Et là puis ça nga même ko benga ba pasteur na église Ah ouais. C'est vrai que aux opportunités à koleka na ba différentes émissions, na ba différentes chaînes, ba yamba yo bobeta masolo na ba angle mususu, mais ce soir à travers cette émission Double Honneur ezo honoré yo. Non seulement parce que vous meli na makamuna nzambe, mais parce que vous faites aussi la fierté et de serviteurs dédiés yambo kanabiso ndenge bokenda côté ya évangile libanda. Maloba nini okoyiko loba pona émission oyo Double Honneur. Ngana lobaka tout seigneur tout honneur. Félicitations. To tondelio lisusu Double Honneur na poko alelo na kotalaka makambo nzamba zo sala na yo na kotalaka musala nzambe ndenge zo sala ndenge zo koba na kotalaka ba valeur oyo yo zanango mais yo en retour maloba nino ko kotika na émission au Double Honneur ezali konoré émission qui est musique honneur on sala émission très bien. Merci. Émission on a très posée. Merci. Ma question nous a très pertinent. Merci. Na sengi na vraiment OK na musika. Émission OK na musika zo va sponsor à minene. Amen. Et puis nous zo va sponsor ba hésiter de passer émission mo za très sûr. Merci. Ngala nanda on a Brazzaville na landaki et puis nazo landa bino. Donc c'est nazo souhaiter ba progrès moko kitoko pour l'émission. Avancement et prospérité pour l'émission. Merci prophète Josué Kabengele Tokangi en nom de Jésus et Salé Mandenge Lobami. Motuna Moussoué Saliboé. Si il faut faire l'audit, il y a église Mukumba Nzamba Pesio. Sur le plan spirituel et sur le plan physique, église ezo kende nako kobakisa vision nango ndenge zalaki ou bien vision église ezo kende nako kita pour la rentabilité ya musala oyo zali ko sala et puis résultat oyo zo obtenir tozana 2016 eza meilleur résultat ou bien eza résultat ya mabe pona yo selo vision zwaki eza bon résultat. Église lelo tozana des églises na Brazzaville. Voilà. Pour ngai eza déjà église zo kene musika. On a des églises na Brazzaville tozana lelo église zo mata musala nzambe na Lubumbashi to église amnene zo mona likasi pe to bandi eza na début notre chepera misisate mais on a début bazana na intercession na katanda. Voilà. Donc toujours kene malé mais en tout cas musala zo kene malam pour nga na moni progression ezali
Merci. Badon o nzamba tiakati na yo, oyebi alliance osala na nzambe. C'est vrai que belé bazok opportunité te ya ko découvrir badon o ezakati na yo. En dehors, il y a ministère prophétique nzambe atiakati na yo. Badon nini lisusu oyo ozalaka nango. Po bande ko bazolanda biso ba saisir opportunité ba découvrir ngo. Badon ezebele azala ngula nzambe nzamba pesinga badon ya guérison. Voilà. Don un miracle. On est à ngulu na ye. Après singa don un discernement des esprits. Don ils est belé. Pour que l'ensemble puisse. Voilà, autant que cité comme un père spirituel, mais na lingio e bisabiso yomoko avec un cœur sincère. Quel est le prophète oyo a marqué yo? Ozala ko talaka ye, ozoate en observer ye, o reva pe o koma lokola ye, tout compte o lekaye. Ceux qui ont le avec un cœur sincère, citer les noms de ces prophètes comme mentor, ça ko revenir comme lokola ye, na sala lokola ye, to meka koyeba et permettre bande kope bazala na esprit ya estime koyeba kondima musala ya mutu na ba œuvre zali ko sala. Bon, prophète c'était menga eza mutu pena ona reva makasi. D'ailleurs na joie qui même na itamboli na ye, dimanche na ye. Na joie qui même na elobeli na ye à l'époque. C'est le révérend Coutinho Fernando. Voilà. En tout cas, wana aza nazolo bana yebite pona ngai tata ona barosa la monument mo munene ba tindi. Voilà. Na mboka na biso. Voilà. Il faut batba ndima mutu wana sali trop na mboka. Archibishop Coutinho Fernando. Voilà. C'est lui qui m'a excité dans le ministère, surtout dans le domaine de la guérison miracle. Voilà. Là où il y a un stade wana bou, nazalo pasteur, jeune pasteur. Maintenant il y a un stade. Namoni mutape sur onction na tabac. Onction c'est toucher tabac. Autant ba dimension. Ozomona ba dimension mutazolo ba azobonde la pour ba aveugle bazomona c'était pour la première fois la mona ba aveugle ba mona. Et le ministère archibishop Coutinho Fernando. Le yende pena mutu a impactant ministère. Alors, s'il faut faire la comparaison, ce n'est pas aussi mauvais. Mais ndenge okomi lelo pona yo moko sur 100%, il y a ba valeur oyo zala komone pa ya papa na biso Coutinho Fernando. Combien c'est combien pas na yo 40, 35, 70 ou bien 100% au combien vraiment ndenge zala ko refe. Maintenant lo banga pe on le kara un jour na TV. Na notali na télévision na lo ba un jour ngape la otamza bako. Voilà. Na notali na télévision na zomona ba aveugle bazomona ba un jour ngape ezala bongo na ministère. Voilà. J'ai rêvé Coutinho. Voilà. Ozoma j'ai rêvé un jour na zala roi yi. Et na moni oda na ministère na ba aveugle ba mona. Ba paralytique ba mona. Ba kakatani ba lobi. Voilà. Donc on a maintenant rêvé on a na moni et ça là. Alors, côté pourcentage, on a 80%, 70%, 50% ou 100%. Non, on atteindre le niveau na été. Non, on atteindre le niveau na été. Combien de pourcents déjà à peu près? Donc, on a 30%. Non, on a comité. Ozokoba toujours. Il faut la coma, il faut la coma. Non, on a sali stade. Mais continue à la stade. Voilà. Non, on a sali manifestation, mais na makasité. Donc, on a 30%. Merci beaucoup, prophète Josué Kabengele. Une fois de plus, félicitations. Merci. Vous êtes une valeur ajoutée, vous êtes un modèle, vous êtes une référence et vous faites la fierté. Yabasali Yanzambe, Yamboka Nabiso Tambo Kendaka, ko évangéliser na libanda Yamboka. Mais motuna musu ezali boye. Tango okendaka libanda Yamboka ko salela Nzambe. Tango Nzamba salaka miracle. Libanda ya mboka koleka oya salaka na yo awa na Kinshasa quelque part epesaka mwa mawate pourquoi na mboka nanga oyo esalemi te ke salema kote mususu bien que to bandeko biso nyonso bana kati na Yesu mais di mwe bandeko nanga vraiment ya makila ba congolais fallait ba bénéficier na ba miracle nano arrivate pardon comme elonde ngwana te parce que biso to bengama ka pona Congo te voilà biso to bengama pona monde. Aller partout dans le monde fait que toutes les nations les disciples. Voilà. Un homme de Dieu ne peut pas pas si beau, la Congo, tout ça, non. Ok. Bande wonanga nyonso dans la Brazzaville wana, bana bande wonanga. Et dans la Batouaza la Zambie, bana bande wonanga. Voilà. Moi je ne borne pas mon ministère ne sikamoko. Hein, au ministère ezara pour la Congo non, le ministère est international. Toujours qu'il est partout dans le monde. Mais moi les regrets à la kaka na sens il y a estime mususu tozoaka na libanda mboka. Voilà. Considération. Considération mususu tozoaka na libanda mboka.
par rapport ya mboka na bino omona bato mosusu bazo critiquer bino makasi ozomona bato mosusu magie voilà mais na mboka mosusu baotala no magie wana te baondima kutu d'ailleurs mpona bango magie wana eza bien mpona bango bazondima ozomona on n'est pas vraiment considéré na mboka na biso par rapport de tozokila bamboka mosusu baoconsidéré biso moi regret ezalaka wana na sens wana moi regret. Merci tozokoba toujours na yo mopepe ya makiona eye na Kinshasa et envahi RDC yoza moko ya ba prophète ya mboka ta mopepe wana eyaki personnellement esalaka ndengeni pasi et réaction ezalaki nini? Non, mais comment dans la Bible, il y aura des faux prophètes. Et comment dans la Bible, il y aura des faux prophètes dans la Souka. Tous la Tamogo à Souka, il faut qu'il y ait des faux prophètes. Alors, tant que tu vas me pépewana et ça les biso passe parce que et ça les locaux là, mon biso to les gars na TV. Voilà. To la sera pas miracle. Passe dans les années. Et ça que confusion mon côté. Au moins nous téléspectateurs nous sommes total ba prophète wana bozara bongo bino ba prophète bozara bino bongo batawa manki on a bino ton surtout ozoma pasi na nga wana ndenge ni ba ko sangisa biso no surtout na ba fo wana to sangani biso no surtout ya on a ningi ba congolais ba ye ba rapper ko sala la part des choses ba ye baka ko critiquer no surtout. Merci beaucoup. Il y a les faux, il y a les vrais. Merci beaucoup. Miracle a été faux zali mais il y a vrai pe zali. Merci beaucoup, prophète Josué Kabengele. Mon pepe tambola ki na Kinshasa, batu balobaki, prophète Josué Kabengele abeli liboma pona bakisi na ye oya azalaka nango. Tout à fait. Tango yoka ki information yo esalaki yo ndenge nini. Et puis nini okoki koyebisa bandeko nyonso bazolanda à travers cette émission Double Honneur à ce qui concerne information et tambolaki pona yo. Pas si na ngezalaki, tant on a joué information, il fallait ba pagano ne ba panzara ça. Voilà. Pas si na ngande oh peut-être on dit pas si yango wana il fallait ba pagano ba ke panzara ça so ba pagano ba panzara ça ngana wa pasité ngana lo ba que non oui biso non surtout yesu ko ba sala e boy tout ça mais tant ton frère ozoloba azo porter mission mo na yo a panzo sangobeli liboma kiri mo ba pasteur ba memi sango wana obeli liboma na lela na beli kambo il fallait zarta ba pagano mais baninga na ba sala nzambe Jésus lobi soki na beli boya ko tala na ba beto hospitalité boya ko visiter ngati. Moi je pense que na niveau toza na ya christianisme na niveau église il faut développer aria bolingo. Voilà. Si ton frère tombe malade la moindre des choses c'est d'aller le voir kotalaye. Mais yo ok na ba spéculation ok ko bana ko panza Josué abeli liboma Josué za ba retour ni so ba retour wana kasi na zongi kasi ngalo na zongi baba geze ba retour ba kisi na ba retour ba kisi yango na zongi retour wana e ko kinga il fallait simba ngai et même na libo malgré ko finga mana malgré ndenge lobama ki me oza mosali na nzambe est-ce que olimbisa bande ko nyonso o batambwisa ki kombono na ninga mabe effectivement la limbisa bango tout le monde na les gars même la mission na loba bien sûr bato ba kina ba panzanga ça et puis na répéter on soso bino ba panzanga ça on a beli liboma na limbisi bien. OK. Na limbisi bino na bolinga nzambe donc bato nos ba panzanga sangwana parce que ba salle de publicité là. Donc vous le faites avec un cœur sincère. Je le fais avec un cœur sincère et puis na yebi bango. Donc na yebi bango ba misusu tout okuta na pe na bango to solo. Merci beaucoup pour votre courtoisie na ndenge pour manifester motema ya mwana na nzambe ya mosali na nzambe pona kolimbisa bango. Tala tokomi kokoba na suka vraiment ya émission na biso ya poko lelo Double Honneur. Tozo citer na des rubriques na biso ezalaka comparaison na vrai ou faux. Mais yamboto kita na comparaison to kende ko suka na vrai ou faux. Question o ezali ko pesa biso transition ezaboye. Prophète Josué Kabengele au outil Brazzaville après avoir kozala na état malade. Mais au Quai Brazzaville, on a vu des images, on dirait que o ezalema ke zalaki publicité. Yebisa biso c'était quoi le secret ya réussite à campagne na Brazzaville? Non, c'est grâce à Nzambe. Grâce à Nzambe, nous makasi puis bana Brazza balingara makasi. Balingara makasi na sala kutu publicité mais talaka bato wana de baye. Voilà. Ni publicité. Zana de mission la biso on azoya. Baye on baye belé na yamba bato na biso tala bato na yamba ba. Ba miracle et salami ya osana te. Nzamba zala ko rendez-vous na Brazza. Na ozonga le jour na Brazzaville le mois prochain.
baolanda ba publicité mois prochain en zonga les cette fois-là vous allez sous ma casse. Merci beaucoup. Félicitations pour ce travail très remarquable de Salemaïna Brazzaville. Les lotango monaka batu bazo copier yo. Ezo la ki sa valeur na yo grandeur na yo bakomi ko sala lokola otia mai na télévision bakomi ko sala ndengo sala ka angiologie et sala koni. Na émission na omona ngo ezo sala nga bien makasi ça me réjouit il faut même école. Na même école moko moto nazo leka na télévision nazo ganga. Non ça la agitation ba vibration ba taux vibratoire nazo tchelanga témoin tchelanga miracle tchelanga batumi baloba na ngai pasteur wa ganga pasteur ça la mais na omona ngo trop. Merci beaucoup. Na omona ngo trop ça me réjouit. Na même école mon imposant na mon ba génération mususu ba zui école wana. Que Dieu bénisse beaucoup ba école wana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà tous cité. Question liboso ezali boye. Avant to kende na vrai ou faux. Ça la comparaison ya photo na yo aux otala na ya débit à ministère na. Au sali pe comparaison ya photo oyo ya lelo aux otala photo ya mikolo yo. Ane moni no ko ebisa nzambe. Merci. Pourquoi merci? A loko tingaki. A juinga tutara place na uti. Entre toutes les deux photos ni no sepel na makasi. Pourquoi pas poni akala? Mais akala na zaki bien te. Oza reconnaissant na onza basali. Makasi ya kala na ki makasi na konda tout ça va dire moi jusqu'au ma misoni boti tout ça. Nzamba za malabu. Voilà, rapidement to citer ce qu'on a rubrique vrai ou faux. Prophète Josué Kabengele, vrai ou faux? Yope au salama kiona. Faux. Prophète Josué Kabengele, vrai ou faux que obela ki liboma ya retour ya bakisi nao? Faux. Prophète Josué Kabengele, vrai ou faux tant au monaka ba prophète ya lukuta bazo salama kiona oyebisaka nzambe na mabondeli na wabimsa baona mposa? Ba osuka mabe. Yasuke ezali vrai ou faux que nyonso elobami na kati ya émission double honneur mituna nyonso etunami awa epateo? Oui. Et vrai ou faux vous faites partie ya bafan ya bonheur mpaka? Oui. Ngana otozoka bona mot de la fin na ba fidèles téléspectateurs et puis numéro ya téléphone au pesi bango pa adresse ya église. Samedi on yamba. Samedi oyo na la posa ba nyonso balandi o azala posa kutala prophète aya samedi oyo numéro na téléphone ezali samedi bana tongo na mbaka de tongo ti 12h. Donc ba bazala ba problème ba ya komona biso samedi oyo na oyamba bango. Kande na uti na mpepe na uti na o braza. Na oyamba mutu nyonso na malade mutu bana mikakatano aya samedi oyo akutalanga na oyamba yo pona lokumu na nzambe. Numéro na téléphone ezali 00243 ba 9 51 22 82. 00243 au ba 9 51 22 82. Voilà. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs et donc prophète Josué Kabengele tozo kabwanayo. Merci nandengo répondre à l'invitation na biso. Nzamba kendeno kana ba dimension aux yeux double honneur na poko lelo. Félicitations à tous seigneurs, tout honneur. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission double honneur. C'était un réel plaisir pour moi de présenter cette émission avec beaucoup d'enthousiasme et dans les soucis de ne pas ricocher la vision de la chaîne Wapicom à l'arche idéale. Et je dis un grand merci à mon boss, l'homme affable, Messie Pichou Andila, et sans toutefois oublier Ayoyo Louye 5 minutes qui était derrière la caméra, ainsi que Igo Malela, Maboko Trépied, pourquoi pas Noëlla Mavinga, Tania Manissa, Noir Black Line, et pourquoi pas aussi à mon coordonnateur Papi Nginamaou, 4 fois professionnel, l'homme de résultats escomptés. Mesdames et messieurs, si vous voulez aussi être valorisé à travers cette émission double honneur, appelez-nous au numéro affiché au bas de vos petits écrans. Donc, je dédie cette émission à mon boss, l'homme affable, Messie Pichou Andila. Respect et portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Wapicom, la chaîne à large idéal. À la revoir.